On se détendre avec un pacte d'idéologie. Yangoyo! Chez Djonganganda Taba. Cadre kitoko pour na kolia pe komela avec un pacte toujours. Oyo abongi selibino ba spécialité ya kitoko. Weba ko banda mokolo ya mardi. Jeudi. Chez Djonganganda Taba ba fongola ka partir à 17h tu 23h. Awa spécialité ezalinde tabande tabae. Olien taba ya moto na kwanga ya mungwele pilipili ya kobweta suka na feeling chez Djonganganda Taba awa musale sala markitoko tunanga nini chaque weekend babendi yango weekend live c'est-à-dire ba chanteur oyo babanda ko beta ba concert awa pona ko sepelisa bato lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo akosepelisa bato na bakunga ya deux fois te oza koyoka musique oza kolia ntaba pe oza komela pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN Alligator bakiselaka ye calibre 12 yende asepelisaka bato awa avec un pacte na idéologie pe dimanche sombele suka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakiselaka ye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza kosepelisa bato na banzembo ya kitoko na ndenge ya defote boyoki bomoni bondimi adresse ezaka kase moko na 45 rue na commune à Paris na Romainville 93 230 to pe obengi na numéro oyo plus 33 63 54 75 181. Amis internautes, on a dit que besoin partout, partout dans le monde, na chaîne bino et carton partout dans le monde. To vanda ki boy, tibomoni biso elongo. To zwa ki appel ya concert na biso ndeko na biso ser na biso Manike de John. To bongo to zwa ki appel ke santé na e dérangeaki. Ya mwa biso to mona ki bon. Ken piana asali biso appel Francis Iba biso nyonso ke to sangana ki autant ndeko na ye ser na biso concert na biso et on va bongo to yaki na hôpital awa lokola Manike de John aza mutu ya batu nyonso partout dans le monde OK bazaka pe na besoin bazora ba information na ba atako ba moni désert ditante na chaîne na internet partout ya ngoto luka to solo lango to moni biso awa mena ebi ka vato ke na ye batu nyonso bazaka soki ba moni Manike de John ba mona ramba la moko Ken piana pembeni en tout cas to banana mbote Ken piana mbote Julien Botalatala mbote bande konyo surtout bazolanda biso surtout mbote mingi na basali nzambe mama Sideji Mampata mama pasteur wacha biso na mabondeli mbote prophète Emmanuel Dodi prophète Moïse na kati ya Londres donc mbote na bande konyo surtout pe basutenaka musala na biso. Merci beaucoup bomone Ken piana otu koloba awawa Francis Ibaye bopote ozani awawa yepe mbote Francis mbote Julien Botalatala. Robert Labson du solo par rapport ya message oyo zwaki yana baki mususu ba oyo baki bayoki ke Manike de John santé dérangeant ki moi muke ya azali muta maladie to yebi ke tomba moniye binomi balé donc botambola ranzela moko réalité ngoko ko za non to yebi ke to zongele moi muke. Bon depuis lobby Manike de John ayaki musala koko mazokoma
on a aucun qui vraiment santé bien té il faut na zonga parler donc na zonga na kende ko se reposer azonga ya ke ko se reposer ba 12h na moni téléphone ezolela monika to koma banga pe ba appel mususu batu musu ba ko yebite numéro yebite ba bengo emsu mo yamba ezate mais na monaki bon ezana saska omoni kozwa pe star ki gay succès makambo eloko zo lukeye okomo boya ba appel na ba marché malonga po ratam bon ko boya ba appel na sens que tozwa pe ba appel mususu memela so pe ba problème hein ozo appel ba bengi yo copy boye mususu appel ana pe et commission makala tozwa ba appel a bongo tozo lango pe tokende lango pe mususu ba na ba kasho mususu ata ba 4 fois ba appel a bongo donc yango tokoma ko éviter c'est bien na mona numéro mo bo français banda bengi gilet botalatala moko nda bengi na mona air mususu vienanga air mususu commanda costo les gens n'aiment pas les gens bengi ba c'est appelé lumumba bengi ozana moi confiance mais moni ba appel ya ba numéro inconnu vraiment ezalaka moi pas si vraiment ko yambango po et ben de la rabiso moi ba problème ebele problème belé na habité tant aux qui appelle yango ezalaki na air nini maniké de John ayaki musala air nini et puis réalité nini lesquels qui intervenu belé aliaki nini o bako tuna biso partout dans le monde eza nini bozalaki na ya melaki nini aliaki nini premièrement na manière de John so tozana ya melaka na lote a se limitera na secret so na zana ya zalaka secret donc ezalobi era ye mbala moko alobi santé za bien te azongi na ye azongi na eka parler na soa wana bon babengi nga 12h ki apika crise depuis ba grand tongo yango to mso to yoka suite pa ba médecin to en hôpital bango nde ba ko expliquer eza eloko nini pousser aya awa na ebite est-ce que apika ka crise ou apika ka depuis kala ou memaki hôpital ou bien lelo eza maladie mususu to bango ka na kati hôpital bon en hôpital tout ça mon peu na Francis Iba avec ba otana biso partout dans le monde moni présence na biso to mona rake to kutana mingi kaka na ba actualité na tango e indi metala lelo to kutanya wana kati hôpital na éviter votre pression par rapport ya ndenge de John Azamalade bon na olo na ko beza eza vraiment moi pas si parce que tous arana esengo so mutaza en bonne santé. Tu vois, tous en en bonne santé, mais si peut-être santé n'est bien to bangaka. Pourquoi to bangaka? Parce que on ne sait jamais, maladie peut peut-être et affaiblir mutu et boma mutu parce que abimara chaque jour qui ne reluka pour aller sabana nae. Et quand la personne est malade, tu vois, tu trouves que on la pénaliser même penanda ko izala moi kokoso. Donc ils a vraiment bien té. Ngana utaki parler na yai comme par hasard, il fallait qu'il to solana ken maxolo moko boye ndepe na ya bisingo na manique de John Paris ba asala ki crise banini photo commandant na hôpital nde to tiki na ilo to za ko sala to non to kende to ko tala ende ka muntu to kutie alali ka wana bon et sali pasi aza de kona biso to il faut pas kolingaka ko betra lisolo ou soit ko like sa bolingo yo za na ngwa verbe bande kona soka bande kona wana bazate to ba kufi to akile musika ndo like sango. Donc aimons nos vivants. Donc tout soit dans un bon moyen, bola qui ça est affection, bola qui ça est amour pendant que nous dans un bon moyen parce qu'il y a un moment où on est tous en apôtre sa bolingo wana. Donc il y a un total la manique de John et rien à dire quand nous on aura za kao wana donc voilà. Rien à dire quand nous tous au monde kao kawana na éviter tous apena de John Awawa parce que le téléphone na biso to bombarder ils ont sonné makasi par rapport ya star na bango santé za kokoso na éviter vraiment bolimbisa biso moya lobeza te mais akoya ko loba na ye dans éviter de John na ba otalo partout dans le même bazar qui ko banga po mikolo yo yebi but non mingi ba banga partout dans le monde message no kopesa bango atala mo bopete na mokuse comme ça biso to zonga na biso maso na biso message za ka kolala wala mukeza habitude te eza mawanzambe parce que robine nazaki na kitambo na kenda inga moko nazongi pe nga mona esike no kama lili funa zunga na ki se repose na ba ça va zunga na yo nazongi na nde na ye na ndako na lali na butu na oki bien te na tongo vraiment tina sala crise donc na yawa na yaki inconsciente na nde ba réanimer nga
ntina nde bazongisa bamai ya baréanimation donc kolamuka eza habitude te eza mawa ya nzambe mpo tomona bato mosusu na eloko moka ya mokie mpe akei mpe bapesi mpe batikali makambo nyonso mpe etikali nde totyoka biro ya mpiana azongi asanzi nga mawa nzambe vraiment yango ntina alobaka nzambe atalaka motema ya motu ntango tosalaka makambo nzambe atalaka plus motema même na maladi na oloba nzambe atalaka motema Julien même na nde nasalaka baémission eza na bato mosusu amonaka pena ondire awo pena so aza pembeni na kotya embeli bato mosusu bacommentaire mosusu omona vraiment ezalaka ya bien te mais nalobaka toujours keno nzambe atalaka motema naza autorité morale ya internet na salaka eloko te mpo napesa bato mpasi nateyaka oyo ya mabe epuis napesaka droit de réponse na oyo alobi na nga mais so naleki te 2 jours 3 jours ke nazalaka mingi déranger ndeni maniki azoleka te mpo toyebi te malade nayebi te ntan nini ozala awa yango donc nalobaka keno merci Seigneur lelo osusu opesi nga mawa na yo ezalaki na ngambu na nga lisusu parce que nayaki inconsciente mpe linga eza mpe kaka okei ekomi mpe kaka babengi keni kuna babi yo oyebi te bamemaki lolo ofimbu na fimbu mikolo oyo bokomosolola mpo bibi bozali likota ngomba kuna mai tobeta lisolo eza te sekiso meme ambeto hôpital omoni fimbu secret na biso eza travail sina mbeto hôpital manike secret na biso eza travail toyebi nde osala mosala yango Julien otalamaka mpo oyebi osala mosala yango otalamaka mpo oyebi osala mosala yango epo oza na barespect oyo bato bapesaka mpo oyebi ndenge omemelaka mosala nga mpe namemelaka mosala na nga na ndenge na nga moko boye yo moko loba oa grande sœur na nga mais nakoma omona bizarre ochange ndenge ozalaka kala oza su bongo te tu vois ndenge tosalelaka mosala nga na ken eza kaka biso nga nalobaka toujours ngambo na biso eza mpo topona lider oyo aleki balider nyonso ngambo na biso kaka yango wana hôpital vraiment nayebi te naozongela yo nano ken piana ntina mbeto hôpital bokomoke ntina mamba balidera bokotika te ebongo yokanisi ndenge nga moko namoni appel natangata kombo ya nana ketchup ayoki ke manike abeli akomi kotuna adresse nayebi te eza nini bokanga bango nende tokomo yoka ke bamisien na bamisien mosusu na bajournaliste bakomo kokanga mpe balider mosusu na kisi na opesa nanu bon séjour na Kinshasa na Marco 6 aza awa na Kinshasa balobi mwana azokola na bourgeoisie ya papa na bango Marco 6 ba bon séjour namonaki lobi bafoto na Aziz Makukula esala yenga bien tala mwana azomona siko ba master père na ba Aziz Makukula ba Samuel Eto'o ba Didier Drogba oza donc ba Adolphe Mute ba Tila Mwina ba Junior Mawete bango nyonso ba ya pese mboti donc o sentir pena que moi nazo vivre na ba condition pena o muta vivre na ngo tant que moi na patron donc mani de John ndenga zabu ya sala ka musala bien soki lelo moi problème ezali ba ko benga kaka ba santé yango eza ndenge nini peut-être ba ko déplacer pour hôpital to éviter soki sengi hôpital obi kozo bombi pena hôpital ya on to lobi soki sengi peut-être ndenge bazongise ba mai boy soki continuer peut-être ba ko changer pour hôpital yango moni il faut baluka ba ko yeba information ça la bien siko elo moko pe on a qui au bac c'est très important zani il faut pas jouer à l'hypocrisie tu vois na minute oyo ndeza minute oyo basunga bato tu vois au monde ngaza boy elle doit prendre des soins aux ezali appropriés on a moni premier soin ya fimbo na fimbo o ngai na yo ba témoin continue donc to moni mbongo bimi na poche ya ken voilà wana biso mo to moni yango na ba dollar na ba franc et moi na tanga na ngeza te pour eza lo lenge na ngai tu vois donc o to moni yango wana mais to kozana besoin ya batu oyo balingaka ye o balingaka zala toujours en bonne santé parce que musala o ya salaka kwa sala ngo bien il faut azala en bonne santé baroki ko sunga ye de façon que azo ba soin moko ezali vraiment ya bien pour à se rétablir le plus vite possible à celle bango musala o bango balingaka nenga salela bango tu vois
et personnellement appel on a encore lancé pas bateau yangwana mbongo peut-être ata opesika ata 1 euro à pamba ata 1 euro à pamba soki opesi ken apesi nga na pesi okuna pesi donc au monde que so asangisi et oki opesa moi montant moko pe ya bien moi somme moko bobo sungi pe mutu eta ngolo mo bote sengi te o basala ebo il faut kende na étranger il faut ça ni rien il faut ça ni ga lem sous soin quand hôpital na biso ka awadi o eza na ba kin na biso tu vois mais tant mutu lem so azali bloqué financièrement donc tozawana to meka baninga malamu na tango pasi voilà yangwana bato babengaka ye bato basungaka ye bato baluba la page officielle nyonso voilà o ba commentaire na page officielle nyonso voilà les bons moments siko ya kolakisa bolingo o boza nango envers mutu voilà c'est le moment. C'est le moment, maman Nabiso, ngai na yebi na baye bité. Votre impression, Christian V, par rapport ya concert na yo, de konabiso ser na yo, de John Nenge akoi maladie. Premièrement, d'abord, tant dans un appel, dans un malade dans un hôpital, la seule crise, c'est d'abord passif, parce que à un moment on a allé bien quoi, à tout la bien, à conseiller à biso, n'est-ce pas meilleur ça là et tout. Et on a fait l'effort pour d'un kuma awa. Minga l'obésité c'est parce que bah ken bah le but déjà que bah fanatique ya Manic de John, bah tout bah commentaka, dans l'émission Manic de John, bah au bah lingaka, donc bah t'as malamu. Pour aider Manic de John parce qu'il faut avoir vraiment soin comme il faut. Donc, et c'est un bongo, donc il faut vraiment qu'on aide. Juste et c'est un bongo, malgré Fimbo, se préparera déjà en conséquent. Oh, est-ce que comme bonne volonté? Na rectifier le moko. Au moni, to ko sala na premier pas peut-être basengi, peut-être to koki, peut-être deuxième pas to kokangote. Vous comprenez? Kobulete que tu as na caisse moko boy. Biso pe tu as ba matoliste. Vous comprenez? Tu as ba matoliste parce que soki to lobby batu bachaka espoir que fimbu na fimbu za soki na mbongo ande nini mutu akufa. Même nga moko pe na koza problème na kufi. Donc bosunga Manic de John bon na comprendre te asala ki émission jour wana to kotsaki angolobi alobeli makambo ndenge azoyemba asala hommage na yepe boto ebite soki batu pe bazobanga po to luka pe na nenga bonzambe to moni Manic de John azobela mais to luka to ba malade yango ezaka ya normal bien za na batu oyo bazoluka ba empêcher Manic de John studio na yewane silate po to mona c'est comme ces obangisa nde batu po longo na niveau ba parquet comme na niveau siko ya mama ya ba marambu ya ba molili o nde to comprendre te pour lobby internet et tombaki ba moni Manic de John a bina déjà danse sans koyoka nzembo parce que batu bazela ba yoka nzembo wana oyo Manic de John azo préparer lelo tala ba makambo ye mais na asi nzambe na biso sala biso pe to contrôler ngona ba angle tout donc to lukaka to yeba na ebité tozongelo de John pour que tous pétant moulaité vraiment talaka yo santé za malamu te ndengo to beta so beta na solo par rapport ya appel est-ce que na baye o baye bakio partout dans on a ba baye bio aujourd'hui déjà moi appel ya batu mususu pende nga moko na moni ya madame ya artiste émissaire Fali Poupa o ya assister yo pendenge na zomona ba maramusu na batu mususu yo moko tala pe biso na ba tala biso partout dans le monde. Bon de plus non c'est ami merci na bato yo batna baba o ba longola bango stress parce que stress makina nango et pas vraiment il y a médecin donc ok pas un gynéco atala mutu donc tant déjà mutu ba Manic de John longola biso ba stress donc naza déjà un médecin na bango donc médecin na bango sikoyo abeli Goriti Louvezo Belinda Diakese tanotala Angèle Moussoaïl Makizembe notala Gauthier Mascotte ingénieur de banque notala Sœur Pauline Lumumba Kenazawana dans mutu nyonso Nathalie Neymar yepe naso Monica vidéo makambu na ba veluzo mbata da so ba Monica vidéo Nathalie Neymar Sœur Pauline Lumumba Gauthier Mascotte Richard Amelin pende eza boso to sise miso il faut na pesa pe rapport et pas commandant Cousteau les gens n'aiment pas les gens aye ba Manic de John azawa ba Sœur Angèle Moussoaïl Makizembe Adèle Djoko baku danger kutu avant na tanga déjà batu bazela kena linga bossa na yo viendeni Adèle Djoko baku danger wana coup to wana batu mo boya ba coup direct mais eza pe na ba héros de l'ombre ba fanatique moko boye ba sepela na ba ona fali so ba sepela na biso poto lo ba vérité makambo fali osala
fallait autre somba ndako ya 2 500 000 dollars. C'est là. C'est là. Ngalo bibo tozana hôpital na silisa. Leader na biso azo préparer déjà retraite na ye. So lelo asili na tikine musique a komi na ye producteur a ofanda na ye na Milan na Italie. Asombi déjà dans la information peut tous informer batou. Fali soki lelo carrière musicale na ye esili après 30 ans sur carrière musicale na esili. Aza déjà na place ya sombi oyo akende kopema akende kopemisa siko nzoto abando bénéficier na misala na ye oyo azosala na bu jeunesse eza déjà na Milan wana eza lupango eleki mapango nyonso asomba na mokili toyoka ba mapango ba 1 million toyoka mapango mso ya France ba 1 500 000 dollars siko nda jusqu'au ya monene nango ndenge tomonaka ba grand joueur ki okoti lupango obangi. Donc, tous informés ka bateau, et ça n'a pas de bien. Bateau balinga ande fali pour na pesa information dans sens que bateau balinga fali pour pas bateau c'est pela na bino trop. Batinde la rabiso tala na alo banzamba zoyoka batinde la combien tozana bateau batinde la rabiso mbongo biso tozala ba engager te tozana salaire te. Tozana bateau o batinde la rabiso mbongo balinga appel libanga te. Donc bafanati ozonga pa bela afali batindika pokaka to défendre afali. Tu vois, nga kutu na lobango déjà biso lobango clair ba finga biso baza engagé te bango mosusu batindaka bango ba finga mais toza engagé te batindaka biso to finga avant mutu batinda ye il faut ça engagé te to salaka oyo ezandi biso moto pona to tana kento bitin nga kutu déjà na ipsa ken galbi kata motema fali alongwa pare ake angola mbala moko asala ke babia beba te batia ba formo bato wana nyonso badona Monique batika misala na bango cortège ya otika corps ya babia ezala ba prêtre ya angola nyonso fali mutazo banga charge donc ngana kokumi dov na fa na dette ya fali dette morale ya vie mobimba non na ngana intérêt moko te bozela na bino ngata batinga ba voyage 1000 na koya na nga côté na bino te wana bozela trop na pona fali na ozana fali tanga oza kuna na Milan kuna to andobeta pe maso na mikolo yo amelaki moi 20 mikolo yo teli bumu ye moi munene wana tanga ozo retraite na ye. Si Dieu nous donne la vie, on est là. Merci beaucoup. Nabike tokomo masuka nabike na moni fancy ibazan eloko ko bakisa ngo bakisani ni par rapport ya neto ya ko assister concert na biso par rapport au yoza on akati makansinga na ebité. Bon, voilà, ngana ko na lokana na zananga beaucoup plus côté état de santé de konabiso Manic de John parce que yangonde eza eloko eza touché biso, tu vois. Et to kanisa qui peut-être que non to ya okuta et gloire à Dieu to ya okuta kana bisote boke kana bisote boya boyena Dieu quand même a fait grâce ngana na toboli mission te mission za na mulai mission na ngana mabeleza na mulai il faut pas mettre que muto simba kisi ya mani ke baki yango déjà tana oya na za na za concept mena banga bo pesa mukisi na ngana n'importe qui te po mutako oya kaka ba chu to ya bwe et comme kamsusu po tozo mona mutema mabeto tika to sala musala to sa ba guerre loyale ba guerre civilisée. C'est guerre civilisée et qui n'est pas bien pour qui n'a pas que si tu as polémique dans film bon la film la binomba ende bo sur le cas où capé alobaki boso la mais numéro no ele kate ve di ba dia taper azolo ko azote donc de ve di na sur le cas où ka koko di la so bazo benga numéro ce que zo le kate numéro que na téléphone ezo moi problème mais lievin masokolo asazwa ki déjà ba solution nango ya na baki soki okepa lievin aux $400 mokepa mutu miganga prêtre akabeli $20 na lievin mtatambola na simple na aza bien masokolo. Merci beaucoup Francis bato si c'est na hotel ouais voilà ngai lo na koloba kaka oza ya mutuya pona lelo pour ne pas dire que au bango ba lobby est important tenir c'est important mais pona ngai o eleki makamnyo soto eli awa
eza d'abord santé ya ndeko na biso Manick de John abika abima na hôpital oyo toyokuta awawa ezosenga nango te ke bakende na ye na hôpital bo bamema ye bo basala ye bo mais oyo ezosenga na minute ezosenga ke azwa basoin quand même deuxième soin oyo ekomema ye ti atelema yoka nzoto na ye makasi en tout cas bato nyonso oyo basoutenaka biso oyo balingaka biso oyo balingaka ken piano balingaka botalatala oyo balingaka ndeko nanga Christian V voilà oyo balingaka abia dans souci quoi Nandi na souci de écouter Manick de John et ça n'a pas ma casse c'est pas non kokolo baté donc c'est un peu ça moni moto mususu posa kolela ezangisaka ye bamo na lolem posa kolela ser ne bamesana na ye trop ser na ye babimaka na ye trop sikoyo azokimisa kolela wana me elakisaka motu aza na posa kolela ozo comprendre donc esali ye nde souci makasi me bato to ya poto boolanda biso koko Arafat mutu no manike ye azobela koko Arafat kutu libende atalo ikataka te mais tozo Autant casque c'est gâté poison. Bah venanga Jimmy Bela tellement leke na mbongo. Ba nanga lobi te nga lobi poison. Nga na zotanga Jimmy Bela pa leke na pena yebi. Nga na lia pela ka Jimmy Bela. Na lia la ka Jimmy Bela. Yazo ngai na yo tozaka si je me trompe pas na français ba tokendaka ebele na ba fefesi wa moi kiboke moi kiboke mais kasere ka poison. Bon, nga vraiment na loba avec les hommes bata avec Jimmy Bela na suka na nga wana na fo décide moni na fo décide wana ba ve na soupe ba kasi kasireka ta na beta na ba kop te na lobi boy yo okobwa kasi kasireka mais okota na parler nete nga loko na remercier ka viana na kuta salon bakiti na c'est là te ba boka Willy Musheni mais batambona Willy Musheni te ba vanda na ete ba beta na ba parcours te so kasireka bangsanga na mona valeur ya bakiti na ye monta bakiti wana somba epesanga vertige mais vieille lukaka pe basali ya Nzambe batiela ko Bible bongola pe motema vie na ngai et ça la bien na télévision te mais na lobi bote abongola ka motema na sansi nini azavie na biso même ngai pe et senga fona bongola motema tout le monde fa bongola motema même yo fa bongola motema lobi to ebite maître staff a JB lobi azalaki journée mobimba yango na lobi Soki tu ramasser plusieurs sujets où ils à la fort ça va tomber. OK. Merci. Donc c'est nga ba tu vas soutenir Manick de John, va soutenir yé et ça là vraiment bien. Ça là bien maman, votre mot de la fin par rapport à traiter la biso né de rendre visite na serre na yo pe concert na yo de John. Ok, mingo le bezet parce que baken chaba lobby juste au kaka batu o balinga biso balinga Manick de John o balinga Fimbu na Fimbu o allons là-bas ba stress et tout bo aider Manick de John parce que là vraiment on a besoin de soins et singa bambongo bo aider on a besoin de botanga aller le mama l'esprit supérieur Manick de John yo donc et singa ba soutien à makas en général granda kubu à Jésus ils avaient beaucoup dit Yvette Okundi donc mutinda quoi. Nga pe na profiter na senga ba contribution na bato na osenga bango pe ba osala moi système nga pe na oya na opesa pa ken piana si ya Mulex donc na pesi pe mbote do Manick de John yeyo no litambu pe yepe bilo aboye pa kanga mutema te pa tinda les sages yepe a otinda pe yaye ya odilo mampu ya exemple à suivre yepe a otinda yaye donc kisi beneni boyebi ki akotinda habela ba famille tala ezana bato mususu kanga bango benini akotinda webi depuis monsieur bandi webi ke mutu moko na na tangete depuis monsieur wana bazloba reza ba réserve moko systématique prince ya weli Mr Vexas tala na ebisi yo omande to aboy omane siko komba prince ya weli coach oti na mutema a change aza omoni le 1er janvier Vexas omone nangwana le 2 omone nangote ti le 31 décembre yaza changement sur changement dabaka malade o prince ya weli ba partenaire na ba otinda ko ba partenaire na ba tokanga na musala kitoko donc voilà Pamphile yalala azotinda moi c'est que yo ndo kanga bato po biso travail
biso pe kasi musala ti bon biso pe ka travail musala on peut net na musala o mutu pe o na musala wa internet mutu pe o luka simbela mo kisi on peut po mutu ambongo pe journaliste ya mbongo ya internet za rapete asa na été oh tumbulo musapalo ba ngana za na mbongo et dans la pachoté S'il vous plaît. tu vas aborder le sujet en até tu vas aborder le sujet en até po et ou même masco ba tu vas l'emporter dans sujet on va bosser na il faut pas contribuer donc na tuni capable que bien dans la terre na tuni dans la pachoté té na lobi ana répondre moi muke moni mutu na mutu azana ekolo na mutu na mutu na ba trafic na moni pacho azala na car moko mama Olive Kabila merci mama Olive vraiment nengo pesa pacho ka wana yango ekoma air mususu ba vantar mais batu ba bi pacho ka na car moko ça fait beaucoup des années ba masa na biso mususu ko balobaka te net Francis ba a changer ba car ya ko sa car moko te 6 mois mais est-ce que ba benga ke pato est-ce que nga ki pato au monte yemo ko to soulever via internet mutambongo azate mais azaba ba ML azaba Mercedes na ye azaba Corsinel na habite sur côté ka misusu peut-être ozape vendeur ya ba il m'a malade Si ça va pas. tu es malade wana za ngo vanité to tala nani masa na biso Arafat moni parking na tiki donc ezala na ona tina te bakar ou soit te moto yo Attends notre place musu kena kena. te moto te na lobi boye na pesi ebele to bakar ebele atiki ba moto ebele atiki bakar ebele donc parlant na ngina lobanini nyonso wana ekotikala nango eza nango vanité eza ngo na tina moko te mais eloko moko kande bato peut-être babosanaka ndenge na lobi na ba journaliste ezala ya internet ezala na Congo awa y a pas un journaliste riche donc to kangi sujet wana masala nga pamphile ya lala non c'est la contribution na yo otindi yango pa nanga ngana kozwa pena na émission pena so loba yo ndo pekisa si ya molex nolitambo ya biki zela to sala boy to partager moi tâche Francis ba pardon yo lo baranga 60 na plateau to sala boy batu na yo batu nanga batu ya Francis ba mani ki aza disponible pour na biso même à bim hôpital bo edengati nalia bango ata point que o atindi na ye na salle émission na présenter mutu tel ndatinda même $10 siko totala nani a sala 4 émissions pas maniqué ponga na trop sir na batu nanga ke lobby déjà na ya première émission so na ya beta dem lelo ça parce que Bijou Masinga maman sociale en tout cas je dis donc merci merci d'avance on a flash cap lelo jeudi hein bana Kinshasa, bana Poto, et bana le monde entier, pas vacancier, pas vacancier. Flat Hotel, Bali Center, sans cadre qui toko pour la copément. Pour Nabino Batbolela, luxe Yamakasi. Bazali na mo bangé na salle de fête, ou ezali na 400 places. Confort et l'alia ou à niveau ya 2 fois T. Oh, vous commis déjà? Na commis déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Boyana Bali Center, 7e rue. Awa ezali pour na ba fête Nabino Batbolela, ko sala mariage, anniversaire, conférence, collation de grade, réunion et service, to ba croisade, boya ko sala a boza mobimba. Moi si. Mobiki ici. Tata yoki kolela na yo. Na pesi yo libala. Bongo eloko nini ezangi. Na la kisalo esika okosala fête na yo. Sal ezase moko. Bali Center. Bali Center. Olobi yango. Soki oyini na botoli lipamboli na ngai. Te mokonzi na imite. Mama, na salle de fête Bali Center. Libala na yo ekoleka ndenge bayambaka Yesu na Yerusalem. Na Bali Center. Eza kaka salle de fête ya Bamba. Na Bali Center, excellence dans la simplicité. C'est naturel. Amis internautes, on a dit que besoin partout, besoin autant la biso partout dans le monde, na chaîne bino et carton partout dans le monde. To vanda ki boy, ti bomoni biso elongo. To zwa ki appel ya concert na biso ndeko na biso ser na biso Manike de John. To bongo
tu as appel que santé n'a dérangé qui. Il y a un biso tout le monde qui bon. Ken Piana a sali biso appel Francis Iba biso nyonso ke to sangana ki autant ndeko na ye ser na biso concert na biso et on va bongo to ki na hôpital awa lokola manike de John Azamutu ya batu nyonso partout dans le monde OK bazara pe na besoin bazora ba information na ba atako ba moni désert d'identité na chaîne na internet partout ya ngo to luka to solo lango to moni biso nos awa mena ebi ka vato ke na ye batu nyonso bazara soki ba moni manike de John ba mona ramba la moko Ken Piana pembeni en tout cas to banana no mbote Ken Piana mbote Julien Botalatala mbote bandeko nyonso tu bazolanda biso surtout mbote mingi na basali ya Nzambe mama Sideji Mampata mama pasteur wachaka biso na mabondeli mbote prophète Emmanuel Dodi prophète Moïse na kati ya Londres donc mbote na bandeko nyonso tu pe basoutenaka musala na biso. Merci beaucoup Bomone Ken Piana otu koloba awawa Francis Ibaye bo pote ozani awawa yepe mbote Francis mbote Julien Botalatala ko betela biso na solo par rapport ya message oyo zwaki yana baki mususu ba oyo baki bayoki ki manike de John santé dérangeant qui moi muke ya azali muta maladie to yebi ke tomba monier binomi balé donc botambola ranzela moko réalité ngo ko za non to yebi ke to zongele moi muke. Bon depuis lobby Manik de John ayaki musala koko mazokoma on ken na oki vraiment santé bien te il faut na zonga parler donc nazonga na kende ko se reposer azonga yake ko se reposer ba 12h na moni téléphone ezolela monika to koma banga pe ba appel mususu batu musu ba ko yebite numéro yebite ba bengo emsu mo yamba ezate mais na monaki bon eza na saska omoni ko zape star ki gay succès makambo eloko zo luke ye okomo boya ba appel na ba marché malonga po rata bon ko boya ba appel na sens que to zape ba appel mususu memela so pe ba problème hein ozo appel ba bengi yo copy boye mususu appel anape e commission makala to zo ba appel a bongo to zo lango pe to kindela ngo pe mususu ba na ba kasho mususu ata ba 4 fois ba appel a bongo. Donc yango to koma ko éviter c'est bien amona numéro mo bo Francis banda bengi Julien Botalatala moko nda bengi namona air mususu vienanga air mususu commandant Cousteau les gens n'aiment pas les gens bengi ba ser Paulé Lumumba bengi ozana moi confiance mais moni ba appel ya ba numéro inconnu vraiment ezalaka moi pas si vraiment ko yambango po et ben de la rabiso moi ba problème ebele problème belé na habité tant aux qui appelle yango ezalaki na nini manike de John ayaki musala nini et puis réalité nini lesquels qui intervenu belé aliaki nini o bako tuna biso partout dans le monde eza nini bozalaki na ya melaki nini aliaki nini premièrement na manike de John so tozana ya melaka na lote a se limitera na secret so na zana ya zalaka secret donc ezalobi era ye mbala moko alobi santé za bien te azongi na ye azongi na eka parler na soa wana bon ba bengi nga 12h ki apika crise depuis ba grand tongo yango to mso to yo ka suite pa ba médecin to en hôpital bango nde ba ko expliquer eza eloko nini pousser aya awa na bité est-ce que apika ka crise ou apika depuis kala ou memaki hôpital ou bien lelo eza maladie mususu to ye bango ka na kati hôpital bon quand hôpital tout ça mon peu na Francis Iba avec ba otala biso partout dans le monde to moni présence na biso to mona rake to kutana mingi kaka na ba actualité na tango e indi metala lelo to kutania wana kati hôpital na éviter votre pression par rapport ya ndenge de John Azamalade. Bon na olo na ko lobeza eza vraiment moi pas si parce que tozara na esengo so mutaza en bonne santé. Tu vois, tu as un sengoso en bonne santé, mais so mutaza peut-être santé na eza bien te to bangaka. Pourquoi to bangaka? Parce que on ne sait jamais maladie peut qui koluka peut-être et affaiblir mutu et boma mutu parce que abimara chaque jour qui ne koluka pour aller sabana na et quand la personne est malade, tu vois, tu trouves que alors la pénaliser même penanda ko ezala moi kokoso. Donc ezala vraiment bien te ngana utaki parler na ya comme par hasard il fallait que sur la ken maxolo mo boye ndepé na ya bisingo na Manik de John Paris ba asala ki crise banini photo commandant en hôpital ndé to tiki na lo to za ko sala to non to kende
to kotala endeka omuntu to kutie alali kawana bon et sali pasi aza ndeko na biso to il faut pas kolingaka kobetaka lisolo ou soit kolakisa bolingo oyo oza nango envers bandeko na soka bandeko na wana baza te to bakufi to akele mosu mosika nde olakisa yango. Donc aimons nos vivants. Donc moto so aza na bomoi bolakisa ye baaffection bolakisa ye amour pendant que moto aza na bomoi parce que na moment nde tozalaka na posa bolingo wana. Donc yango toye totala Manick de John et rien à dire quand on monara aza kao wana. Donc voilà, rien à dire quand on mona kao kawana na ebité toza pena de John Awawa parce que le téléphone na biso to bomba te eza ko sonner makasi par rapport ya star na bango santé za kokoso na ebité vraiment bolimbisa biso moya lo bezate mais akoya ko loba naye dans ebité de John na ba otalo partout dans le même bazar ki ko banga po mikolo yo yebi but non mingi ba banga partout dans le monde message no ko pesa bango atela mo bopete na mokuse comme ça biso to zonga na so masona biso message ezaka kolala kolamuka eza habitude te eza mawa nzambe parce que lobi nde nazalaki na kitambo nakendai nga moko nazongi mpe nga moko naesi ke no kama lili funa zonga naki ose repose api nanga basava zonga na yo nazongi na nde na ye na ndako nalali na butu nayoki bien te na ntongo vraiment ntina sala crise donc na ye awa nayaki inconsciente na nde bareanime nga ntina nde bazongisa bamai ya bareanimation donc kolala kolamuka eza habitude te eza mawa ya nzambe mpo tomona bato mosusu na eloko moka ya mokie epe akei ake mpe bapeti mpe batikali makambo nyonso mpe etikali nde touti oka biro ya piana azongi asanzi nga mawa nzambe vraiment yango ntina alobaka nzambe atalaka motema ya motu ntango tosalaka makambo nzambe atalaka plus motema même na maladi na oloba nzambe atalaka motema Julien même na nde nasalaka baémission eza na bato mosusu amonaka pena ondire awo pena so azali pembeni na kotya embeli bato mosusu bacommentaire mosusu omona vraiment ezalaka ya bien te mais nalobaka toujours keno nzambe atalaka motema naza autorité morale ya internet na salaka eloko te mpo napesa bato pasi nateyaka oyo ya mabe epuis napesaka droit de réponse na oyo alobi nanga mais so naleki te 2 jours 3 jours ken azalaka mingi déranger ndeni maniki azoleka te mpo toyebi te malade nayebi te tani na ozala awa yango donc nalobaka keno merci Seigneur lelo lisusu opesi nga mawa na yo ezalaki na ngambu na nga lisusu parce que nayaki inconsciente mpe linga eza mpe kaka okei ekomi mpe kaka babengi keni kuna babi yo oyebi te bamemaki lolo ofimbu na fimbu mikolo oyo bokomo solola mpo bibi bozali kota ngomba kuna mais tobeta lisolo eza te sekiso même ambeto hôpital omoni fimbu secret na biso eza travail sina mbeto hôpital manike secret na biso eza travail toyebi nde osala mosala yango Julien otalamaka mpo oyebi osala mosala yango otalamaka mpo oyebi osala mosala yango epuis oza na barespect bato bapesaka mpo oyebi ndenge omemelaka mosala nga mpe namemelaka mosala na nga na ndenge na nga moko boye yo moko loba oa grande sere na nga mais nakoma omona bizarre ochange ndenge ozalaka kala oza su bongo te tu vois ndenge tosalelaka mosala nga na ken eza kaka biso nga nalobaka toujours ngambo na biso eza mpo topona lider oyo aleki balider nyonso ngambo na biso kaka yango wana hôpital vraiment nayebi te naozongela yo nano ken piana ntina mbeto hôpital bokomoke ntina mamba balidera bokotika te ebongo yoka nsi ndenge epinga moko namoni appel natangata kombo ya nana ketchup ayoki ke manike abeli akomi kotuna adresse nayebi te eza nini bokanga bango nende tokomi oyoka ke bamisien na bamisien mosusu na bajournaliste bakomi kokanga mpe balider mosusu na kisi na bapesa nanu bon séjour na Kinshasa na Marco 6 aza awa na Kinshasa balobi mwana azokola na bourgeoisie ya papa na bango Marco 6 ba bon séjour namonaki lobi bafoto na Aziz Makukula esala yenga bien tala mwana azomona siko ba master père na ba Aziz Makukula ba Samuel Eto'o ba Didier Drogba oza kapana donc ba Adolphe Mute ba Tila Mwina
ba junior mawete bango nyonso ba pese mboti donc au sentir pena que moi nazo vivre na ba condition pena o muta vivre nango tant que moi na patron donc mani de John ndenga zabu ya sala ka musala bien ce qui lelo moi problème ezali ba ko benga kaka ba santé yango ezandenge nini peut-être ba ko déplacer pour hôpital to éviter ce que sengi hôpital bombi pena hôpital ya on to lobi ce que sengi peut-être ndenge ba zongse ba mai boy ce qui continuer peut-être ba ko changer pour hôpital yango moni il faut ba luka ba ko ba information ça la bien siko elo morope on qui au bac c'est très important zani il faut pas jouer à l'hypocrisie tu vois na minute oyo ndeza minute obo basunga bato tu vois au monde ngaza boye elle doit prendre des soins aux alliés appropriés on a moni premier soin la fimbo na fimbo o ngai na yo ba témoin on continue donc to moni mbongo bimi na poche ya ken voilà wana biso mo to moni yango na ba dollar na ba franc et moi na tanga na ngeza te pour eza lolenge na ngai tu vois donc o to moni yango wana mais to kozana besoin ya batu oyo balingaka ye o balingaka zala toujours en bonne santé parce que musala o ya salaka kwa sala ngo bien il faut azala en bonne santé baroki ko sunga ye de façon que azwa ba soin moko ezali vraiment ya bien pour à se rétablir le plus vite possible là c'est le bon musala oyo o bango balingaka nenga salela bango tu vois et personnellement appel on a encore lancé pas batu yangwana mbongo peut-être ata opesika ata 1 euro à pamba ata 1 euro à pamba soki yo pesi ken a pesi ngana pesi o kuna pesi donc au monde a question à sangisi et ok opesa moi montant moko pe ya bien moi somme moko bobo sungi pe mutu eta na ngolo mo bote sengi te o basala e bo il faut kende na étranger il faut ça ni rien faut ça nega alem sous soin kana hôpital na biso kaka awadi o eza na ngona na bakine na biso tu vois mais tant mutu lem so azali bloqué financièrement donc tozawana to meka baninga malamu na tango pasi voilà yangwana bato babengaka ye bato basungaka ye bato baluba la page officielle nyonso voilà o ba commentaire na ba page officielle nyonso voilà les bons moments siko ya kolakisa bolingo o boza nango envers moto voilà c'est le moment maman na biso ngai na yebi na bayebi te votre pression Christian V par rapport ya concert na yo ndeko na biso ser na yo de John Nenge akoyi malade. Premièrement, d'abord, tant d'ailleurs appel, d'ailleurs qui est malade dans un hôpital, la seule crise, c'est ça d'abord passif, parce que à un moment on a l'année bien quoi, à tout la bien, à conseiller à biso, n'ayant même ça là et tout. Et on a fait l'effort pour d'un kuma awa. Minga l'obésité c'est parce que ken ba le but déjà que ba fanatique ya Manic de John, ba tout ba commentaka, dans l'émission Manic de John, ba obalinga kay donc ba tamoti mama malamu. Pour aider Manic de John parce qu'il faut vraiment soin comme il faut. Donc, et c'est un bongo, donc il faut vraiment qu'on aide. Juste c'est un bongo malgré Fimbo na Fimbo se préparera déjà en conséquent. Oh, ce que commis bonne volonté. Na rectifier le moko. Au moni, to ko sala na premier pas peut-être va sengi peut-être to koki. Peut-être deuxième pas to kokangote. Vous comprenez? Quand vous voulez que tu as une caisse, biso pe tu as ba matoliste. Vous comprenez? Tu as ba matoliste parce que ce qui te lobby, tu vas tirer espoir que Fimbo na Fimbo za soki na mbongo ande nini muto akufa. Même ngamo ko pe na koza problème na kufi. Donc bosunga Manic de John bon na comprendre te asala ki émission jour wana to ko tsaki ngolobi alobeli makambo ndenge azoyemba asala hommage na yepe boto ebite soki batu pe bazobanga po to luka pe na nenga bonzambe to moni Manic de John azobela mais to luka to ba malade yango ezaka ya normal bien za na batu oyo bazoluka ba empêcher Manic de John studio na yewane silate po to mona c'est comme ces obangisa nde batu po longo na niveau ba parquet comme na niveau siko ya mama ya ba malambu ya ba molili o nde to comprendre te pour ba lobby internet etombaki ba moni Manic de John na bina déjà danse sans koyoka nzembo siko batu bazela bayoka nzembo wana oyo Manic de John azo préparer lelo tala ba makambo ye mais na asi nzambe na biso sala biso pe to contrôler ngo na ba angle tout donc to lukaka to yeba na ebité tozongelo de John pour que tous pétant moulaité vraiment talaka yo santé za madame te ndengo to beta so beta no solo par rapport ya appel est-ce que na baye o baye bakio partout dans on a ba baye bio
aujourd'hui déjà moi bappel ya bato mosusu pende nga moko na moni ya madame ya artiste émissaire Fally Ipupa oyo a assisté yo pendenge nazomona mamaka mosusu na bato mosusu yo moko tala pe biso na ba otala biso partout dans le monde. Bon, de plus non c'est ami merci na bato oyo batna baba bana longola bango stress parce que stress makina nango et pas vraiment ya médecin donc ok pas un gynéco atala mutu donc tant déjà mutu alo ba mani déjà longola biso ba stress donc naza déjà un médecin na bango donc médecin na bango sikoyo abeli Goriti Louvezo Belinda Diakese tanotala Angèle Moussoaïl Makizembe notala Gauthier Mascotte ingénieur de banque notala Sœur Pauline Lumumba Kenazawana dans mutu nyonso Nathalie Neymar ye pena so Monica vidéo makambo na ba veluzo mbata da so ba Monica vidéo Nathalie Neymar Sœur Pauline Lumumba Gauthier Mascotte Richard Amelin pende eza boso ito sisi émission il faut na pesa pe rapport et pas commandant Cousteau les gens n'aiment pas les gens aye ba Manique de John Azawa ba Sœur Angèle Moussoaïl Makizembe Adèle Djoko ba danger kutu avant natanga déjà batu ba ozela kena linga bosa na yo viendeni Adèle Djoko ba danger wana coup wana batu mo boya ba coup direct mais ezape na ba héros de l'ombre ba fanatique moko boye ba sepela na ba on a Fally so ba sepela na biso potolo ba vérité makambo Fally osala Fally auto somba ndaku ya 2,5 millions c'est là ngalo bibo tozana hôpital na silisa na silisa leader na biso azo préparer déjà retraite na ye so lelo asili na tikine musique a komi na ye producteur a ofanda na ye na Milan na Italie asombi déjà dans aka information peut tozo informer batou Fally soki lelo carrière musicale na ye esili après 30 ans de carrière musicale na esili aza déjà na place ya sombi oyo akende kopema akende kopemisa siko nzoto abando bénéficier na misala na ye o azosala na bu jeunesse eza déjà na Milan wana eza lupango eleki mapango nyonso asomba na mokili toyoka ba mapango ba 1 million toyoka mapango mso ya France ba 1,5 million siko nda jusqu'au ya monene nango ndenge tomonaka ba grand joueur ki okoti lupango obangi donc tozo informer ka bato eza nango ka na ndenga bien bato balinga ande Fally pour na pesa information na sens que bato balinga Fally pour alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yeba ke no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre ekomaka lisusu te oza kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Shebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Shebi José bato sepela na bino trop batindelaka biso tala na aloba nzambe azoyoka batindelaka tozana bato batindelaka biso mbongo biso tozala baengage te tozala na salaire te tozana bato oyo batindelaka biso mbongo balingaka mpe libanga te donc bafanati ozokopela Fally batindika po kaka to défendre Fally
tu vois nga kutu na lobango déjà biso lobango clair ba finga biso baza engagé te bango mosusu batindaka bango ba finga mais toza engagé te batindaka biso to finga avant mutu batinda ye il faut ça engagé te to salaka oyo ezandi biso moto pona to tana kento bitin puisque nga kutu déjà na yebisa ken ngalbi kata motema fali alongwa Paris ake Angola mbala moko asala ke babia beba te batia ba formo bato wana nyonso badona Monique batika misala na bango cortège ya otika corps ya babia ezala ba prêtre ya Angola nyonso fali mutazo banga charge donc ngana kokumi dov na fa na dette ya fali dette morale ya vie mobimba non na ngana intérêt moko te bozela na bino ngata batinga ba voyage 1000 na koya na nga côté na bino te wana bozela trop na pona fali na ozana fali tanga ozala kuna na Milan kuna to anobeta pe maso na mikolo yo amelaki moi 20 mikolo yo teli bumu ye moi munene wana tanga ozo retraite na ye. Si Dieu nous donne la vie, on est là. Merci beaucoup. Naibike tokomo masuka nabike na moni Francis Ibazan et lokako bakisa ngo bakisani ni par rapport ya neto ya ko assister concert na biso par rapport au yoza on akata makansinga na ibite. Bon, voilà, ngana ko na lokana nazananga beaucoup plus côté état de santé de konabiso Manic de John parce que yangonde eza les locaux eza touché biso, tu vois. Et to kanisa qui peut-être que non to ya okuta et gloire à Dieu. To ya okuta. Kana bisote boki kana bisote boki kana bisote boya boena. Dieu quand même a fait grâce. Ngana na toboli mission te. Mission zana omulai. Mission na ngana mabeleza na omulai. Fona il faut ordre pour ne pas mettre que muto simba kisi ya mani. Na baki yango déjà tana oya na za concept. Na za concept mena banga bo pesa mukisi na ngana n'importe qui te po mutako oya kaka ba chu. Et si peut-être ya boye ekoma kamsusu po tozomona mutema mabe totika tosala musala tosala baguerre loyale baguerre civilisée. C'est guerre civilisée et qui n'est pas bien pour qu'il pas que si tu as polémique dans film on a film la bino mbende bo. Sur le cas où capé alobaki boso la mais numéro no ele kate ve di badia taper azolo ko azote donc de ve di na sur le cas où ka koko di la so bazo benga numéro ce que zo le kate numéro que na téléphone ezo moi problème mais lievin masokolo asazo ki déjà ba solution nango ya na baki soki okepa lievin aux $400 mokepa mutu miganga prête akabeli au $20 na lievin mutatambola na simple na za bien masokolo. Merci beaucoup Francis bato si c'est na hôtel ouais voilà ngai lo nakolo ba kaka oza ya mutuya pona lelo pour ne pas dire que au bango ba lobby est important tenir c'est important mais pona ngai o eleki makamnyo soto eli awa eza d'abord santé ande kona biso Manic de John abika abima na hôpital o to okuta awa ezo senga na ngote ke ba kende na hôpital bo ba mema e bo ba sala e bo mais o ezo senga na mitu ezo senga ke azwa ba soin quand même ba deuxième soin o ko mema eti atelema o kanzoto na e makasi en tout cas batu nyonso o bal soutenaka biso o balingaka biso o balingaka ken piano balingaka botalatala o balingaka ndeko nanga Christian V voilà o bal ndazana ndiri ndika lo bana le mume mais ah bien dans souci quoi Nandi na souci de écouter Manic de John et ça n'a pas ma casse c'était pas non kokolo baté donc c'est un peu moni mutu mususu posa kolela ezang sakae ba mona na lolem posa kolela ser ne ba mesana na etro ser na ba bimaka na etro siko azoki misa kolela wana me kolela saka mutu aza posa kolela ozo comprendre donc esali ende souci makasi mais ba tutu ya poto bolanda biso kokwa Rafat mutu no manike azobela kokwa Rafat kutu libende atalo ikatarate mais tozo utaki casque c'est regaté poison ba vena nga Jimmy Bela tellement leke na mbongo ba nanga lobi nga lobi poison nga na zotanga Jimmy Bela pa leke na pena yebi nga na lia pela ka Jimmy Bela na lia la ka Jimmy Bela yazo ngai na yo tozaka si je me trompe pas na Francis ba
tokendaka ebele na bafifisi wa mwa kiboke Kasereka moi kiboke mais Kasereka poison. Bon, nga vraiment na loba avec les hommes bata avec Jimmy Belau na suka na nga wana na Afro Decide moni Afro Decide wana ba vena sope ba kasi Kasereka ta na beta na ba ko te na lobi boy yo okobwa ka kasi Kasereka mais okota na parler nete nga loko na remercier viana na kuta salon bakiti na c'est là te ba boka Willy Musheni mais batambo na Willy Musheni te ba vanda na ete ba beta ni ba parcours te. So Kasereka bangsanga na mona valeur ya bakiti na ye monta bakiti wana somba epesanga vertige mais vie lukaka pe basali ya Nzambe batiela ko Bible bongola pe motema vie na ngai et ça la bien na télévision te te na lobi pote abongola ka motema na sansi nini aza na biso même ngai pe et senga fona bongola motema tout le monde fa bongola motema même yo fa bongola motema ko lobi to ebite maître staff a JB lobi azalaki journée mobimba yango na lobi soki tu ramasser plusieurs sujets où ils la fort ça va tomber. OK merci donc senga ba tu va soutenir Manick de John va soutenir ye et ça là vraiment bien. Pour ça là bien maman votre mot de la fin par rapport à traiter na biso né de rendre visite na serre na yo pe concert na yo de John. Ok, mingo le bezet parce que baken chaba lobby juste au kaka batu o balinga biso balinga Manick de John o balinga fimbu na fimbu o allons là-bas ba stress tout bo aider Manick de John parce que là vraiment on a besoin de soins et singa bambongo bo aider on a besoin de botanga aller le mama l'esprit supérieur Manick de John yo donc et singa ba soutien à Makasi en général granda kubu à Jésus avait beaucoup dit Yvette Okundi donc mutinda quoi. On a pu en profiter na senga ba contribution na bateau na senga bango pe ba sala moi système on a pu na ya na opesa pas ken piana si amulex donc na pesi pe mbote do Manick de John yeyo no litambu pe yepe bilo aboye pa kanga mutema te pa tinda les sages yepe a otinda pe yaye ya odilo mampu ya exemple à suivre yepe a otinda yaye donc kisi beneni boyebi ki akotinda eza na bato mususu kanga bango benini akotinda webi depuis mission bandi webi ke mutu moko na tangi ete depuis mission wana bazoloba eza ba réserve moko systématique prince ya weli Mr Vexas tala na ebisi yo omande to aboy omane siko komba prince ya weli coach oti na mutema a change aza omoni le 1er janvier Vexas omone nangwana le 2 omone nangote ti le 31 décembre yaza changement sur changement dabaka malade o prince ya weli ba partenaire na ba otinda ko ba partenaire na ba otokanga na musala kitoko donc voilà Pamphile yalala azotinda moi c'est yo ndo kanga bato po biso travail biso be kasi to travail kasi musalati bon biso pe ka travail musala on peut net na musala o mutu pe o na musala wa internet mutu pe o luka simbela ngo kisi on peut po mutu mbongo pe journaliste ya mbongo ya internet za répéter asa na été oh tout le monde sait pas le bagay ngana na mbongo et dans la pachoté s'il vous plaît tu vas aborder ba sujet on a te tu vas aborder na biso ba sujet on a te po et ou même asko ba ba l'emporter na sujet on ba bossa na il faut ba contribuer donc na tuni capable que bien dans la terre na tuni dans la pachoté te na lobby ana répondre moi muke moni mutu na mutu azana ekolo na mutu na mutana ba mutu na mutana ba trafic na moni pacho azala na car moko Maman Olive Kabila merci Maman Olive vraiment nengo pesa pacho ka wana yango ekoma air mususu ba vantar mais batu ba bi pacho ka na car moko ça fait beaucoup des années ba masa na biso mususu ko ba lobaka te net français ba a changer ba car ya ko sa car moko te 6 mois mais est-ce que ba benga ke pato est-ce que nga ki pato o monte yemo ku to soulever via internet mutambongo azate mais azaba ba ML azaba Mercedes na ye azaba Corsinel na habite sur côté ka misusu peut-être ozape vendeur ya ba il m'a malade si ça va pas tu es malade wana za ngo vanité to tala nani masa na biso Arafat moni parking na tiki donc ezana on a tinate
bakar soit Mais yo za ba moto te te yo za ka. te moto yo Attends, nous place musu kena kena. te Kwa nga se moto comparer. te nalobi boye na pesi ebele to bakar ebele atiki ba moto ebele atiki bakar ebele donc parlant na ngina loba nini nyonso wana ekotikala nango eza nango vanité eza nango na ntina moko te mais eloko moko tika nde bato peut-être babosanaka ndenge nalobi na bajournaliste ezala ya internet ezala na Congo awa y a pas un journaliste riche donc tokangi sujet wana masa nanga pamphile ya lala naozela contribution na yo otindi yango pa nanga ngana kozwa pena na rola émission pena so loba yo ndo pekisa si ya molex nolitambo ya biki zela to sala boya to partager moi tâche Francis ba pardon yo lo baranga 60 na plateau to sala boya batu na yo batu nanga batu ya Francis ba mani ki aza disponible pour na biso même à bim hôpital bo edengati nalia bango ata point que oya tindi na ye na salle émission na présenter mututel ndatinda même $10 siko totala nani a sala 4 émissions pas maniqué ponga na trop sir na batu nanga ke lobby déjà na ya première émission so na ya beta dem lelo eza parce que bijou masinga maman sociale en tout cas je dis donc